bandeko nanga fi moko apesinga lisolo na epesinga vraiment pasi alobi nanga muna mutako bomo autant mosusu pe ka meilleur ami nao abinga sikoyo ba histoire ba meilleur ami je veux plus en avoir à faire mutu asalinga mabe kaka meilleur ami nanga nayebisaki meilleur ami nanga nga awa naza déjà divorcé na papa bana nga naza na bana quand même bazokende baza quand même bana bana âge moko baza déjà baadolescent voilà. Je refais ma vie, nakutana mobali moko na Kinshasa, nazosala aller-retour, voyage nanga après divorce nanga pour se sentir un peu mieux. Quand nakutana ekuna ayebisinga ayebi poto ayebi ba réalité poto, ya sala choix na ye azonga na ye na kini. Aza mwana bapu ya poto akolawa mais asala makambo siko na Kinshasa. Ba revenu na ye muna yebisinga mensuellement gagner environ $5,000 par mois. Aza na ndako makambo nyonso muna abalanga kuna na commune na Kinshasa na balanga te na poto voilà pour nga pe na garder ba droit nanga en tant que femme seule je bénéficie quand même de choses voilà nyonso na copine nanga yebi muna nzoka mutako bomoka o ayebi c'est vrai que ya facilité pour obali mobali na kin yoza na awa donc ngana mbali na to mona na tout le temps te si c'est trop c'est peut-être 5 fois dans l'année. Mais des fois, je me plains. C'est bon, on a moi aussi. Je me plains auprès de ma copine, même si, pour ça, m'bal langa, mais Mikolo, moi, tout le monde en a été, boina boy. Tant tout le monde en a dans l'année 5 fois. Tant tout année, tout le monde en a 3 ou 4 fois. Mais tout le monde en a tout le temps, tous les jours et tout et tout. Mais physiquement, tout le monde en a été, ça me manque. Donc, mon copine, on a été ceux qui jouent, ceux qui nignent. Donc, il me comme ça, Kinshasa, anda kotonganga, kakepa mobali nanga. Oh, évitez moi sinon na pota sala kindumba tant yo zala te moi sinon na pota sala kindumba boyna boy moi c'est à ma bé au mérité été mais siko tellement que au bomoni na relation so boye bani ata mutalibanda lobi ma bé soko yebi mobali na obi moi sina au côté là garçon a ebisi copine nango soit disant yo copine na yo soit disant ba meilleure copine ndeni ni nanga o keluba ma bé na ya camarade na yo et pas nanga c'est quoi moi si ma bé ali mobile a BNFCA à partir de là koluka sous tout monde a copine na yo awaza na kin tala makamba lobi tala makamba sanitaire makamba lobi soko lingi un jour na oluka sous tout monde na ye ngana cha na cha voice ya roye bate okoyoka nenga azotonga yo moi c'est intimité ye mobile a invité na restaurant le kola camarade à moi sinaït invité banda sous kotonga ye o ngande ndezana yeba ke nga pe na sepela na yo mais yo pona no ye alors qu'il y a rapenza pot kin souvent te pokuna za na engagement na vie na mais yo ye baraté yeba ke a copine nga me bombanga azana mibali ebele boyena boy parce que ko ozala ye mo côté aloba yo ozala bomona na tout le temps te yazana ba posa makam fi aleli tanga mo finde kongo a copine nga azongi Kinshasa azongi poto ayebisi oza mobali o mwasi mabe donc nyonso na pour détruire nga ponga naza na bonheur nanga c'est vrai que mobali nanga zana de l'autre côté mais aza bonheur nanga mobali nanga zana makambo mobali nanga na affaire na na confiance na ye yo kende loba makambo mabe sur moi avec mon mari sur moi mobali nanga tala voice atindelinga fian o ezalaki nango bongo te ozwaki voice ozwaki atie o parti ya ndambu est-ce que okaki ba parti na ye azolulanga boye na boye mundi afinga bite oza lukuta abina bangi no yokotielanga poison na bana abisinga muna na bangi mokili mutazo tala mutazo yebso ma copine mutango na bom na mtuki na likambo sana yebse bombelanga bana nzoka ke kuna na Kinshasa ke sali réputation nanga kaka pa mobali nanga po mobali nanga boyanga donc na oki passe na oki manga na binga je me suis dit nga les copines o ay ba vie nanga o sala boy c'est fini na cause na ba connaissance mais les copines vraiment oh ma copine faut éviter bande konanga ezana ba relation msusu zali détruite à cause des copines ezana ba bala misu c'est bomama à cause des copines ezana ba situation msusu c'est simbaraté à cause des copines je dis pas que toutes les copines sont mauvaises mais faut que sélectionner faut que landa faut que yeba vie na o ezali secret yona nzambe vie na o ko publier on te pas battu parce que si ko zoloba o ebite mususa ozwa nini yango na to sala attention bande konanga lisolo na kinango opesa bino ndeka mwasi aki vraiment na choc il y a qui copinage elle a été déçue par sa copine
Oui, ça, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à bientôt.